promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, merci Bozaki Bélier Orlando Magazine Bino, Agrobusiness, Nantes Fantastique Info Télévision avec votre humble serviteur Bavon de Best. Quand tu es Sarabino, belle formation, tout est dans le secteur agriculture, et dans agrobusiness, et puis Nantes Fantastique Info Télévision. Pas trop de commentaires, les lots, Tozo Betelabino, vraiment ma solo, il y a maïs local. La fois passée, Tobeta qui ma solo, il y a maïs ou ebengami na kombo ya semo, le Tobeta ma solo, il y a maïs ou ebengami na ya nine na kombo ya masangu, donc maïs masangu local, il y a biso local au moins beta ma donc mukapara, ba Congo manyan tout ba ebi mukapara, ba ebi mbol. Ils ont un terme professionnel, donc important au cours de ceux qui m'ont capable donc c'est que ma sangu a vraiment cultivé ma sangu a déboulé donc les omatobés à ma son abisso local les amasangu importé te au Chilibandate ya biso moko donc obé te la culture africaine et puis précisément culture congolaise. Voilà, pas trop de commentaires. Bomoni yango yo oza local donc comme ramilai to amba invité na biso otokoswane mko ya lelo na zanga morote na zanga ndeko Akoya, il m'a pas se présenter Boyokai. Mbote ndeko. Mbote. T'as la caméra kombo nani? Kombo na Henri. Ndeko Henri Tomonio awa na machine à Peto Congo, précisément na Poul Malebo, na bloc Malonda D. Yebisa biso loto sur la sola kiti ya masangu local. Yebisa biso lengeni masangu local elona maka et puis amélioration nango. Et ça m'a relengé ni peu ba marque ya kisini bochaka to bandi nanu na kokona ba semence nango bosomba ko lengé ni. Oh, merci pour la parole. Oh eza masangu local. Oyo mutu nyonso ayebi mwana mboka nyonso ayebi elona makana graine. Ba masangu o ba mama bazoteka na ba wenze neti ba matete ba kambi ko sombi oloni yango pe okocha na se soit 3 mbuma ou 4 mbuma puisque moko ko kufa mi balé misato wana ebimi soki ebimi yango nde esalaka 3 mois après ole yango ebota na pe normal yango ozomona tozolia fufu bakinwa to soki masango ezate moyali ya fufu manioko yate masango yango nde yango de masango yango par rapport à la variété nango so tina mabele abima après combien de jours to combien de semaines? Bon soko tina mabele soki za graine abima après 3 jours. Ce que moi gagne à côté pas et ça la moi 4-5 jours après et bimisi mitu. Après bimisi mitu. Siko tango tia graine na mabele bochaka banini. Soki na tia graine na mabele na ochana na loko te na kozela soki bimi wana siko na komi première protection eza circulage elinga matiti te. Après ko circuler yango omoke na bakisi ba choda ba revers bakiso ekosala ke non po ebebisa yango te po ekolisa yango noki puisque il y a beaucoup de temps, ok, par rapport à 5 jours, sur le colis, pour vendre qui se fait ça là-bas 1 mois? Non, 1 mois c'est trop. Il faut que tu aies 2 semaines. 2 semaines. Si tu as 2 semaines, au bali siko kwa taka ngona kisi po ba maladie zo yango te. Si on a 2 semaines wana okoye bande ni ke colis, eza déjà boeto eza na moisi. On a 2 semaines ko za na moisi. Eza na moisi. Eza na moisi. À partir de se protéger en malamu les hommes mata donc kokisi 3 mois et mati mois makasi après on a bimisi ba fleur bandi ko chabana bana wana soki batie ba masangu na kati otomona ba benga mikoko ya masangu wana e bandi ko chaba mikoko wana bimisi ba mbuma mwana ekembi soit tokoli yango pe ya mai batumbi ba bakenda otambwisa na babalabala soit pe olodongoli yango meme wana machine baniki ekomi poussière yango atozoli na Kishasa yango wana ezoli masangu donc maïs ezoli sama ba Congoman dans aujourd'hui sto balamba muka parambol balamba fufu aujourd'hui manioc aujourd'hui maïs sangisi donc yango nde lelo ba Congoman baza bonne santé yango lelo pe sa force masangu local yango yo ndeko to kotasko vraiment na développement na succès wa bengi soubassement ya maso na bicho ya mukole ya lelo. Marché nango ezaka lolenge nini lolenge tosaka banini na biso local. Est-ce que
azali na production makasi o bat ba sala pour na business to ezare loko bat ba rolia to limité kana rolia eza na production makasi soki osali ebele va même bandeko bauta ba voyage banganda bangala précisément bandako apembe na nzela bandundu balona hectare na besobe hectare makasi na ba patron bazana bambongo na bakonzi mususu ba ministre mususu bana ba hectare minene ezo produit malamu ego zo pe ba 20 sacs ba 50 sacs ça dépend mingi na yo salelaki mais biso tozo sala muke pourquoi ezo senga foza de na mbongo wande yango ekosunga yo na kozwa bato basala musala osomba ba graine belolona bato bazo sala bilanga senga nde mbongo puisque moyen de financement pena ezate yango to sala ka mike mais ezo produire produire yango makasi. Est-ce que par rapport à secteur où na bloc que toza pour Malebo est-ce que mutako zo pe 1 hectare pour na kolona maïs ana pour Malebo? Oui, muta soki azo 1 hectare akolona production komonana akolona pe akosepela soki alandeli swe nango malamu moyen eza akolandela swe nango malamu ndeti bajara baswe nini oyo kolandela malamu po lobi otombe na échec te po tomber na échec te eza nanu ko se protéger on a ba circulage elinga matiti te en plus bakisi et ko senga bakisi po insecte liate po échanger couleur te po ezala jaune o bien matanoki te ba cadre ba façon nande nyoso wane ko senga nini mbongo po osala musala wane kene malamu de so totali bien bobo en rochango belé parce que esenga mbongo mutasa circulage ya 1 hectare o pese mbongo kisi pe osome osenga mbongo ba graine belé osenga peka mbongo eloko efrena rabine yango mais gombo bandara mbongo muke afuli mbongo ebele mais yazo bandamba mona ku ebele a produit su mbongo ebele donc c'est ça la différence ya culture ya maïs awa na RDC et plus précisément na Poul Malebo et lo na maramingi te po na ku ya mbongo donc yango po na foza mbongo po et produit mbongo mais na ebité awa na Poul Malebo espace libre et koza la mutaza pour ça asala banine ana Poul Malebo est-ce que na bloc malonda o espace koza la o bako mutako lo na maïs pour la production il y a business né bon espace kozala wane kozala kosola na ba chef de bloc ye mutawe bagate na bloc na place boye espace mona na poto sala musala ya boye soki soutien malamu eza soit bakonza mboka soit bato ambongo so babikete na zana posa musala ya maïs ba kuta na chef de bloc akola sa place mona na musala osale mape production ko bima makasi ce qu'on dit maïs o ya ba bande ça qui va bande vert bateka yango ba combien ba marché na yango bon net na mikolo ba bande vert maïs oyo eza ba 300 000 ba 250 ba 280 ça dépend les jours okuta na marché pour que chassa mutu ateka na prix na le lwe mati lobi ekiti yango na semu ni ezaka mwa likolo bon tema awa na Kishasa to yebi mingi pena oil biso to sala pe marché ya oil oil nde siko biso to yebi que non eza moins cher pour semoule bazoteka baniki ba tena sac oyo to sombela semoule bateki yango ba 50 ba 58 ba 60 mais oyo ezoteka pena bande vert ya longe ba 300 et quelques de mille ba 300 ba 200 et quelques de mille c'est que oyo eza cher parce que elia makasi koleka semoule elia makasi voilà wana tolandi ndeko Henri wazaki invité na biso a beteli biso vraiment solo etali maïs le maïs local ezali masangu o ba mama watekaka na bikolo ba bikolo ba sakombi donc oyo partout otambola o mona ba mama bateka ba masangu ba maïs donc ba bloc oyo to lobela yango donc yango wana babi ezali cher papa ya bande vert nango awa parce que congolais alingaki loko mbimbi vraiment donc mbimbi vraiment ya makasi wana maso lambi nyati nde congolais alingaka mais différence ya semoule na maïs na biso local na ebité est-ce que repère cette différence ya roliana parce que ba congomani o ba so ba damara fort même yo po damara fort ce que peut cette différence ya ndenge olia semoule na ndenge olia nini masango na biso local différence eza lo lengene différence yo ngana remarka semoule eza na peu bien ya jaune makasi mais fufu nango eza un peu léger mais oyo ya biso mo ordinaire fufu nango eza pe ozo simba pe alikwiti bo sandike te na zana eloko na maboko
Bon. Beta moi 2 3 makuit. Au senti pas même moral. Voilà. Merci bandeko besoin d'abiso ba oyo besoin tongo sekate na si bo bukani na seka mingi ba besoin tongo seka bo misika ba mine na bino bo tcheka libanda pona message ya ndeko Henri par rapport à différence à pesi ya semu na masango na biso local donc différence eza ya ba poids par rapport à makuti pe ya kilo so senti o beti de ya biso local o senti que non en dirant so beti moi léger mais par rapport à protéines, différence, yonanga, topé sakaka et parce que tolia to kufate, tout le monde topé sa différence à la protéine exacte. Toujours une to kolongo non. Na viva kana masango importé même dans oyekoya et continue nzoto. Moi ya opé sa différence exacte. Merci nabao bozo qui libaku ya kolanda biso pe ozui. Libaku kolanda biso comme première vidéo, s'abonner vraiment massivement na chaîne Abisso Fantastique Info Télévision. Toujours aux ala informés, bien orientés dans le magazine Agro-Business ou les abongo. Mon magazine Fantastique Info Télévision ou les abongo présentés dans des combats de best ou l'homme de vérité, l'homme du moment. Donc, KDT Sarabino, l'homme de découverte, yo, toye na Poul Malebo, na bloc Malonda D. Pour nous écouter dans ndeko Henri, Kosolani Matali. Maïs local, qui ba différence de rapesi par rapport à la spécialité naé ou à loni ou à lona pe qui ba conseil et ndeko poto kata bien mais ka ko ça balondo besoin d'abiso message ne ko pe sa bango ba za poso lona ko sala culture oyo na ba ferme na bango ba o baza na posa ya ko sala culture oyo na ba ferme na bango ba sala yango eza eloko ya mboka na biso ezo sunga biso ezo lesa biso ezo produit pe makasi eza pe musala ya mbongo basala yango pe ba meka ko dépenser puisque ba réussir oyo bango basani ba bimisi qui ne risque rien na rien eza musala o se sacrifier après basali pe sacrifice aux pe oyo salaki voilà ezo soutenir biso makasi. Merci beaucoup, c'était invité du jour monsieur Henri Tozaki na pour sur la sujet na biso mkwelo matali maïs local. Voilà, merci à toi Montréal Sokrabo oasimbela nga caméra pona na bimali boso na bino pona kosola na bino na transmettre bino d'informations exactes puis réelles aux olé kabongo dans le secteur agriculture précisément la ville province ya Kinshasa. Merci à toi mon coordonnateur de Chien Bokité. Merci à tous les abonnés de Fantastique Info Télévision. N'hésitez pas à s'abonner massivement. Masola Gikiti et Zaka Kanantena Fantastique Info Télévision. Tout le monde est merci.